distraire bino a comme ça va tout marchandise pasteur comme ça nous marchandise pour pasteur au temi liboso cher na yo obi mon li mon nzambe etali singa na kati église na 10 personnes batema batia $100 batemi ka 5 ka yo so obi 5 na batia 50 batemi 3 batikali combien batikali combien na 10 euros baki date ka yo so lobi odewa na bien to za kati église boyela nzambe oboyeli liboma so ko tia 10 jours mutu pe ko tia 1 mois tango yo déjà ozo sati ka ke awa eza na tutanaki oza na idée te ke muta ko bwa kele loko voilà et que ko manifester mabe et ça peut le lenge moko mutu so ko za tutani libaku est-ce que l'andi mais yo yebite ke libaku na tutani yango ndeza mbasu yango yaka na bololengi wana mutu ko iko zoka mutu ko iko tutana yeli obongo est-ce que l'andi biso to wela kana na molimo to kanga na na molimo simande to traiter njoto po molimo esumu kaka pardon njoto esumu kaka mais molimo esumu mutu mususu anyata ngo po ayela nga esumbongo bosala ngo te basala ngo ngatiko yo nde tuninga nde na otaliso ba o basala ngo yebi ba o basala ngo neti ngai na tretaka kanyoso ezala mbasu wana ezala mpese ataba na nga banyati ataba ndeko na nga banyati ataba na pa banyati bazwa ngote so ekomaka bato bazwa bato batie mbongo liboso omwe muto atie mbongo liboso ayebi ke nde na otraiter muto na obwaka ngo lisusu po mutu muso anyata po ezaka na maladi mususu eza babwaki lote munyati ngo kunyata munyati ngo pozi ozwi mais ozana osali no mabete yo onyati ngo kana balabala siko ya konyata na balabala ezaka bato yo ba traitaka ngo na kimabe a traiter ngo abwaki lisusu po maladi baya lisusu etenga na yo téléphone tout est sabato la bosolo boyebi vérité alika mutu to la concentre kanga misu ko kanga misu lelo bana ebele ba komi na nzela ko kanga misu mama ebele ba se retrouver na homme de vie na ba papa ko kanga misu bandoki batonde ebele o bango ba bimisa na banzela bana ba komi na ba on ne peut pas prier en ya misu akofongwa man biso ndenge mo kaka na ba chokos kilo bata Jehova tozo landa na kaka boye misu akofongwa ma Isaac News Télévision l'homme simple José Young Baptiste ma bien vie et l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. Sosola. Sosola. Yeah, yeah, yeah. Sosola. Bonjour, bonsoir à tous nos très chers fidèles téléspectateurs d'Isaac News Télévision. Je vous dis bienvenue et bonjour. Merci pour votre confiance et fidélité au sein de votre chaîne Isaac News Télévision. Là, en particulier, je vois José Yungu, l'homme simple. Na pesho bambo tebele bisika yozwami. Na bosanité maman Mifi Kabelo na France balobi. Muta simbi masolo ya Kabelo na minito na France. C'est elle, maman Mifi Kabelo. Na kobanda émission na ngate Santos wana pe s'appelle Ngonya Mingi. Na maman Rose, la patronne balobi, sponsor numéro 1 et la chaîne Isaac News Télévision. Sans oublier nos très chers fidèles abonnés. On va pesa biso confiance ya kolanda ka biso tango ils sont to kotaka ba éléments sikanakati ya chaîne. Là, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Tout ça précisément na commune ya Nsele. Isaac News et yeti nakati Nsele ko découvrir une dame na kolinga beau découvrir encore plus davantage lorsqu'elle va se présenter elle-même. Mais je ne suis pas seul, Nazana maman qui tambala en fait bokoye bango nakati ya émission qui est maman qui tambala azali nani asala kanini musala na ezali nini nakati ya émission yo oza mbalano ya liboso ko tomber na chaîne oyo en tout cas ko bo santé ko s'abonner abonnez-vous massivement sans plus tarder je dis directement bonjour à mon invité et puis bienvenue Ingeta Matondo Mbuta. C'est elle, maman qui tambala, c'est elle mon invité avec elle, tout comme un peu Kolobela Masolo et à santé. Elle est praticienne, Nabo Sanaki Kolobango na Ebandeli, tout comme un peu Kosolana et Masolo et à santé, surtout le maladie, les causes de maladies spirituelles. Il y a un autre fan d'Apendawana, d'autres maladies, autres monaka lelo, moto, babwa keli MPC. Babwa kelie mbasu babwa kelie nzoko soko kei basalisa yo bakoloba ke eza maladie moko spirituelle mais pourquoi maladie eza spirituelle et yana ko se manifester physiquement alors maman a komeka mpe ko limbolela biso ngo na mosino mais avant de commencer l'émission un mot pour na bandeko nyonso bakolanda biso na kata chaîne oyo News Télévision ingeta na pesika mbote na bana nga nyonso tu tango nyonso tu total sa bala nzambe to bakake mvulu ziki mango longona ya kimpa ba danger
Hello kana ko ikolo ba mwana matondo. Matondo mingi mama qui panvita to ko banda mutuna ya liboso déjà na annonce qu'on a ebandeli mais qui un peu kolimbolela la biso le cause de maladie spirituelle. Ozali tradi praticienne au traitaka maladie na bokoko. To moni lelo bokomi pe belé musuzu oyo koko na bango. Bakomi belé. To komi wana otenga ngana ka. Yo zalaki avant bango. Te bakomi ebelé. Oh mais bango to yebi bango parce que to mona bango na ba itando eke peut-être. Bango bomona bango na ba itando eke. Eloka ninda ta isaka bato so to tali pa muto sunanyo. Mungango nanyo alubaka asimbaka babeke tout nini ba komone nanyo. Bâton de Moïse. Bâton de Moïse soka bimi kaka na biro na ye. Akiti na se na kwene wana. Bakoka ebele bavanja na batandami. Po ya lubaka ke baya na bakoka baya na bato nyonso tout en terme ça azaka na bakiti nango azape na banjete wana wa boto na bato siko so kaka akiti na biro na ye nde kaka obima esika basala bakiti akupika bo akuta siko bakoka bendikape bavandi ana akotelemisa bango te po ye mutatelemisa bango po eza na maladi mosusu esengi losambo mutabiki mais eza na maladi mosusu ezosenga oyo ezosenga losambo na kisi ezotolanda tomobe yeke maladi oyo na minute oyo esenga il faut losambo il faut pe amela kisi mais yo pasteur moko boye okanga mutu moko 3 mois banda yo côté ke jeune mutu pa bimi boya dai na ye skondeti ba maladi ni précisément oyo ezosenga losambo na kisi te totalisa bato toyoka pe mutu akufa na mutu pasi est-ce que tolandi toyoka pe mutu abeta libaku pa kufi so ok quelque part omoni ke bakomo bimiso bilo na nzoto ekomi magie po bituma molimo babundoka na molimo voilà eloko tako ekoti na spirituel ebima pe na molimo to mona ngo même pas ba pasteur totalisa bato ozolanda eloko so ekoti na molimo il faut ko bimiso pe na molimo mais yo pasteur osela peut-être mutu délivrance na pesa exemple na délivrance no osela mutu na kati église ozui micro otieli mutu wana osela de délivrance maman milimo mabe komo oloba na micro nakei molimo mabe bakomo sa débat na pasteur nakei ye pasteur alobi ye mutana na kata bi nakokele te pasteur alobi bima ye kuna zongisi na boy pasteur alinga tuna isusu ka yo nani est-ce que vous comprenez yo nani ofandi na nzoto oyo soka beti tata mwasi ta beti noko te nga noko ofandi na nzoto oyo tangu nini navandi na nzoto otango mulai nga mutu na lokaye bima na okende te bima na bimi na baboy busoba boyoko donc ça ba venti ta boy busoba ko boy busoba ba pasteur bo distraire batu boyoko bon busoba omoni nzamba aza le tout puissant diable aza puissant non aza capable ya kotumba même nini wana bo filmer wana na micro wana batu surtout baza kati église ba yoka te. Est-ce que l'andi pasteur otieli ndimino micro mulimo mabeze na kati ana eso la na pasteur nako kende te okokende kanga bisaka na kei moto okay kozo na zongi boy buzoba boy ngaso na kati église ala ko ke zipo la même na pasteur mbata biso na ndimina bangwa on a taisa bato na boso boy filete bilekeli mabede ni yo distraire bino akomisa bato ba marchandise pasteur comme ça nous ba marchandise pour pasteur otemi liboso cher na yo obi molimo na nzambe etalisinga na kati église nanga 10 personnes batema bacha $100 batemi ka 5 ka yo so obi 5 na bacha 50 batemi 3 batikali combien na landa batikali combien na 10 euro baki date ka yo so lobi odewa na bien toza kati église boye la nzambe oboyeli liboma mama langa za somo mais na landa ki be moko ya ba émission na yo kaki olobaki à part kozala munganga na bokoko ozabe susu mbikudi donc yo bosala pe ba délivrance siko ba délivrance na yo osala ngondeni na ngana koko bimisa mutu te na bimi na kei tant na tali sino kenabi likambo yo ekoti na molimo ebana molimo pasteur moko abimisi mutu ngolo na libumu so totali na mokili ngolo vanda na poto na libumu vanda place ni ngolo apana na poto siko na kati libuma mutu ngolo na vanda wapi mais au monde ben église ngo batu belé kasi batu balingi ne bongo ngabi gouvernement pesa ngandile ba pasteur wana makambo na ça ba regretter na okena cher na à travers na oyo na keo azane loko oyo na ki azane loko oyo na otalisa bato za bosolo na yebi bango tout o bosela nzambe na bosolo na o bosela nzambe na bosolo te mingi o bosela nzambe na bosolo ba pasteur o bayeba na te ya quartier o yeba azaliko ya mwana nzambe ba pasteur wana
mais oh tout wana so pour la ndé ba suna sima ba PD double sim tout ça ba to eza bo solo boyebi vérité ouais ça bo solo boyebi vérité di loke koti na molimo il faut bima pe na molimo mais ba ke ba bimiso yo ba bimiso o ba masasi muto abimiso akoti so mususu yango na pe ezaki motuna na ngai ingeta nini esalaka ete ba maladie spirituelle et se manifester physiquement parce que okoyoka mutu ba bwakeli MPC eza maladie spirituelle mais au mona apparition nango ba mbuma loposo baby mutu ba bwakeli mbasu eza maladie spirituelle mais okomona gonflement lokolo vimbi et poli outi koloba wa les spirituels et bimakaka na spirituel alors pourquoi ces manifestations ingeta matondo tant total sabana nzambe tobi makamba molimo babundaka na molimo na molimo tant mutu alongi na mosuni pe mutu alongi mais na molimo bakoyi ko déclarer na lolengi ya mabe c'est que nyonso yo sa na nzoto eza pamba tellement biso toza bataki mpv to wela la luko kanga mutu est-ce que landi okangi mutu loko avene etambola te po vene wana tango yeke ko tambola yeke ko panzana nde eke obebisa mutu bokanga ngo na moyen spirituel ingeta kasi totala te to kangi yango na molimo OK po ezo sala nini ezo ke ko tambola na ko tambola oye ko tambola eke siko ko bebisa mutu tango bokangi yango etsala motema moto eloko ebomaka mingi eza motema moto mutu akufi mais tango bino bokangi yango moye emanifeste ya kotambola eza te moye mpe mutu ayoka motema moto eza te tango bopakola biloko bopakola siko oyo ezalaki na kati ebimi libanda mais déjà bokangaki puissance wana ezalaki na kati est-ce que olandi tokangi tolongi na molimo si basiko tokoma otraite nzoto mais soki kaka oweli liboso nzoto molimo okangi te yeba mutu wana akufa siko batradi praticien mususu to pe praticienne mususu o batraitaka ba maladie wana mais bazali na kimpv te ndenge outi koloba nga omona na otela bino esilaka na moyen nga na otela bino bato na traiter ambasu bomona même na ba photo même na ba image bomona bato ndena traiter mutu mususu akoko ya azana lisasi na kati ya nzoto na ye est-ce que landi ça spirituel ouais ya moli ba beti eto flèche moko telo mbaso yaka ndenge nini yoka maladi obwa kelaka ndenge nini mutu mususu azwela ngo akomatala mutuka asantika atutanaki OK ye na image na yebika atutanaki ezaka na ba délai mutu mususu akotia ngo ya 3 jours mutu mususu akotia 5 jours mutu mususu akotia 10 jours mutu mususu akotia 1 mois tango yo déjà ozo santika ke awa eza na tutanaki oza na idée te ke mutu akobwa kelelo voilà et que ko manifester mabe et ça peut le lenge moko mutu so ko tutani libaku est-ce que landi mais yo yebite ke libaku na tutani yango ndeza mbasu yango yaka na bololengi wana mutu ko ikozoka mutu ko ikotutana yeli obongo est-ce que landi biso to wela kana na molimo to kanga na na molimo simande to traiter njoto po molimo esumukaka pardon njoto esumukaka mais molimo esumukaka te siko biso to bataki mpv liboso to bandana na molimo po to na molimo to kangi desko to komo traiter musuni mais so na molimo bokangi te yango omonaka ndoki na muta kisi bayokanaka est-ce que landi okoza na mutu moko bande ko salisa soki oza na kisi to oza na kindoki yebaka ndoki na bango ya famille akoya ayebiso ke lelo mutu ana yaki anazanga mutu na bwaka ile maladie ko traiter te po basali babeti dio ndoki na nganga OK siko biso to obebisa misala nyonso ezali ya kindoki ya bakisi ya bakadi ya pembe. Est-ce qu'on a ça deux choses différentes? Comment expliquer ndenge na uti kotuna yo mutu aza na kimpvt aza tradi praticien to praticienne mais ba maladie ya bongo azo meka mpe ko traiter ngo pe esili bino olobi elomo très important ke bobandaka na molimo siko ye aza na kimpvt ba bandaka na molimo to bakenda nango directement na nzoto mais peut-être ndete lo nga ko ikoloba mususu bango bayaka na mutu ngo déjà ebimi et manifester on les a des choses différentes pour ebimi déjà. Pour mutu musa ko za all la passe maintenant maladie bimite za na kati tango sali ba cérémonie omoni ke maladie za ki na kati e mona ni libanda mutu mususu pe e bete na kati te mais e bete ka mbala moko libanda bimise ba moto lokwa ba moto nzambe wana mutu wana traitant facilement en traitant ngeta manifestation ya maladie ya mpese na nzoto mutu ezalaka dû ya quoi mingi eloko to kotalisa bato mususu ezaka pe ya kobwakila mususu pe ndeti ngai osalisa osalisi mutu ampese oke na mai wana obwaki libanda tango obwaki na libanda oyebisi ke nde na bwaki boye mutu mususu anyata ngo po ayelanga isu mbongo bosala ngo te basala ngo ngati ko yo nde otuni nga nde na otaliso ba o basala ngo yebi ba o basala ngo ndeti ngai
na traitaka kanyoso ezala mbasu wana ezala mpese ata bana nga banyati ata bandeko nga banyati ata bato na pa banyati bazwa ngote so ekomaka bato bazwa bato batie mbongo liboso omoi muto atie mbongo liboso ayebi ke nde na traité muto na obwaka ngo lisusu po mutu muso anyata po ezaka na maladi mususu eza babwaki lote munyati ngo kunyata nyati ngo po ozwi ozwi mais ozana osali no mabete yo onyati ngo kana balabala siko ya konyata na balabala ezalaka bato yo ba traitaka ngo na kimabe a traiter ngo abwaki lisusu po maladi baya lisusu ouais matondo Matondo mingi maman nangai au toucher point moko na très important que il y a d'autres tradis praticiennes ou praticiennes basala ka ba makambo yo a traiter ba maladie et puis a zui donc bosoto ya maladie o ya traiter abwaki na balabala ko bato mususu ba meka kunyata ngeti banani o te o to talisaka batuti eza bato ebele o basala ngo olandi bato ebele elo ninga ko ikoloba soki tolobi to talaka même tu mafima Yesu neti biso na kingunza na ko traiter mutu mususu aza na kamoko ya makasi na kozwa soso randi na zui makambo ya zana ngo wana na kocho na kati ya soso est-ce que randi soki soso wana atamboli 1 2 3 akoki ndeti charge ya cameraman mais soki soso wana na zui kana kotisi ya c'est que charge wana elekeli akufi est-ce que l'andi to tapisa wana to benga ngo kibondoki te to benga kibondoki te po Yesu kuta longola ki mutali boma o bakosa bino na film ya Yesu amutali boma bo longola bo kana bangulu o bakosa biso na film ya Yesu kasi bakosa ti bo film ya Yesu la film et salamate et donc ba film ya Jackie ba film ya Brice donc ça va te boso bo vérité maman la ngai oh bongo ba biso film ya Yesu yo talaka wana nde Yesu oh mais ignorance makasi boyende ni ko moindo fongo la meso mwene Yesu yo telaka wana lela batela bisongo na ba écran géant wana yondo bula wana Yesu yema okuta le kana te va senga pardon oh bata sabino boso boyebi vérité ko qui est Yesu te na ba église de réveil pasambelaka nani ba nazolo balikamba photo na Yesu ba ko sabino tang mula yete tout ça ba tu boso boyebi vérité ko yo debo bando sambelo mona Yesu wana ndoto abimeli yo oyo wana ba beta na parce que azan zambe tokoki komona ete amoni yo ka omoni nzambe okufi omoni ba pasteur na bino nde ba ko sabino yo ka omoni na mokili oyo voilà tozana makoki ya koyoka nzambe nzambe longe na moni omoni nga na moni nzambe yo nzambe nga nzambe ye nzambe est-ce que landi ingeta to tesa bato eza bosolo boyebi vérité nga nzambe yo nzambe yepe kuna nzambe mais tozana makoki ya koyoka o eza mongongo nzambe nzambe lolenge na moni yo na moni bikelamu na moni nzambe toza pe na makoki ya komona les 4 êtres vivants o balata ki poso na biso batu tota isa batu eza bo solo boyebi vérité so to moni les 4 êtres vivants tota la bazana 4 races est-ce que tota isa batu les 4 êtres vivants bazana 4 races soki pe otali biso ndenge toza na mokindi toza na monde toza pe na 4 races po toza na poso rouge toza na poso jaune toza na poso blanc toza na poso noir siko na poso wana nyonso tu so totali to mona Mahomet to moni Bouddha to moni Jésus Christ to moni Fungimbangu totali sabatu eza bo solo boyebi vérité bino nde bozo bunga nzela tolobi ke toza na les 4 êtres vivants na monde toza na 4 races na ba race toza na poso rouge jaune blanc toza pe na poso noir siko na ba poso na tout soko telemisi les 4 êtres vivants na okuta Fumugimbangu okuti Jésus Christ okuti Mahomet okuti Bouddha bango tout baza na ba race wana omona ba chinois ba na ba race na bango totali sabatu siko na nyonso tout nzamba zaka c'est bon moko. Donc par là, olingi koloba ke Fumukimbangu azandingi mona Jésus Christ. Et là on a sabatu biso tout to sambela tata nzambe mokeli na nyonso nzambe moko mais nzamba atindela ki moto na moto ezali prophète na bango. Voilà. Et sozolanda atindela ki moto na moto prophète na bango. Nga nazo sambela tata nzambe mokeli na nyonso. O akeli bikela moto na sena moyi kasi elongo na mvuluzi kimbangu. Oyoki so mutu musuku na lobi nazo sambela tata nzambe mokeli na nyonso o akeli bikela moto na se elongo na Mahomet. Mususu alobi nazo sambela tata nzambe mokeli na nyonso elongo na Bouddha. Kuna kota Jésus Christ bango basangisa balingi bazwa na Bouddha na Mahomet na Fumukimbangu nyonso tu basinya bango nyonso tu kaki asekwa ka mikolo misato mama ki panvita kuta pasekwa mikolo misato mama ki panvita akufi pena mikolo misato baki okundete bato baolela kaka
azongi pe nde abotami na komba ki panvita po ki panvita ezotalisa biso stratégie ya bitumba po azalaki na komba nsimba mais ntango akufi asekwi azongi na komba ki panvita eza stratégie ya bitumba po yake na kolibere mutu même na kati na esanzi même na koma même na accident mai même ndako ezika akobimisho na kati ya bwaki yo eza lokwa basodo ya mikuse batambola na fumuki mbangu lokwa banesi banuitete bazwa très bafinango lokwa pape musharo babwaki akokanga mungunya boye so atioka boke kuna na est so atio l'ouest ok boye nord ok boye sud tout ça bato eza bosolo boye bivérité indirectement parlant olingi oloba ete bayindo baza kosambela koko aza ya bango te o bongo boye biango te babi moyindo fongola meso mwene nga ko sambela te na kangi misu boye po deni lesi kuna kokanga misu boye deni lesi yangwana na peniel et donc to oloba affecté neka ka misu bana takila kaka misu boye piu jamais misu na otala ka boye fongola meso mwene apisi pe soko sambela na église oteka misu boye yoka pasteur kuna na chair na je sabina pas la concentrer na mutu mo ba kanga misu ate concentrer pas wana pasteur amoni da mutu mo ba na tala ero sa o évoquer tenga na yo téléphone tout ça va te la bosolo boye bivérité alika mutu to la concentrer kanga misu ko kanga misu lelo bana ebele ba komi na nzela ko kanga misu mama ebele ba se retrouver na homme de vie na ba papa ko kanga misu bandoki batonde ebele o bango ba bimisa na banzela bana ba komi na bari on ne peut pas prier en ya misu akofonga man biso ndenge mo kaka na ba chokos kilo bata Jehova tozo landa na kaka boye misu akofongwa ma okopumbwe te boye kaka na osambela boye ingeta matondo Bandeko balandi ya News et télévision, je crois bien que tout ça kokende très kitoko na mama na nga na kati émission to tiki ku sujet to bane kolomelo memika na makambo ingeta matondo yo oza kolanda biso eza mbalalu ya liboso o tomber na chaîne o en tout cas kobosa na tiki ko s'abonner massivement toza kokoba malembe toza kokende na koshite to peka mo muke kozonga na sujet o to bandaki kolobela ebongo to shite toza kotanga beaucoup plus kombo ya Mvulusi Kimbangu mais nalingi na tuno mutu na moko na sala émission na bangunze ebele na bambikudi ebele balo en fait baloba nanga elo moko o ekamusa ngai makasi différence nini oyo ezalaka entre Kimbangu o bandeko na biso ya kimbangiste basambelaka na Kimbangu oyo bino bambikudi bangunza bosambelaka ezalaka na ba Kimbangu mibale to ndenge nini mekano ko soso singeta matondo Kimbangu azaka moko tota saka bana nzambe o eza bosolo boye bi vérité biso to sambela tata zai mokena no so akeli bikram so tuna sena moy tango so tuna ota isaba na nzambe elongo na fumu Kimbangu ngana zo bela Mvulusi Kimbangu ya bandomi wala tiliputa o ngana zo bela na ebika ke fumu Kimbangu azaka moko ye wana peka na kamba babeli la te ngo to talisa te fumu Kimbangu azaka moko okay olandi o nzambe ngana zo belela o pe bango soki babelelaka me ngana zo belela Mvulusi Kimbangu oyo alata liputa pe oyo molimo santo po Mvulusi Kimbangu ezo talisa biso bosolo boyebi vérité soki totali bien na kimbangiste il fallait pas batanga Bible batanga keluka ingeta tosuki wana botu na biso botu na ngasumba la sima to sikoyo ingeta matondo bakongo mani o bazana libunga te ngana otalisa ka batuti keluka eza mukanda na bisoti pourquoi wala mukanda bandombi pourquoi nalobi mukanda bandombe soko talika na Bible papa lobi nga nalobi ke Bible ana nga kutunga na mona ngo na 2014 so na boksante 14 to 2015 Bible nga na full na landi ngo mbango ekeiti na full so bokoti bomona ngo même na YouTube ezali ekenda ti siko papi nga na lobeli ba mona evaleur teti siko tike va tumbi Bible balobi mutali boma ba pasteur balobi to kotela ye mabondeli mais ce que papa y a na stade yemo pa lobi sobeno ke Bible wana eza isusu na ninte okeni ba obimisa mususu bomona ki sini papa alataki na kingo to talisaka bato eza bosolo boyebi vérité so toke kuna na kati ya Bible na bino wana kuna bopesi basi na basi babalana na bango mibai na mibai pe babalana na bango eza normal njoka te mwasi akozala mobali mibale te mobali pa kozala mwasi mibale te mwasi pe bakobala na basi te mibali pe bakobala mibali te wana na keluka na biso katu ekosala matin kuna siko bapesi yango siko muto ekuta ndimi mibali na mibali babalana basi na basi babalana ayo produit nini ayo lona nini na mabele na bino mabanga matondo tunelo mususu ozo sekisanga na mituna ya koloba mama nanga tosola na nupembe ingeta mwa bolimi sebo kitambala na bokisa kitambala olingi koloba ete Biblia oyo tosalelaka na ba église na biso ba mangomba na biso oyo toza ko ya biso te kenda
Il y a biso de son. Au bon Bible c'est yo. Bon, il y a bango kasi. O tozo salela, hein, na ba mangomba na biso donc ezali. Oh zo salela, so tie bito taka biso mbala se to ta pige na ngai ngate. Ozo zang. Yange kima kala ekota na fule kenda balanja ngo ekepe kei. Donc eza o tokoki ko salela te. Te. Siko oyo oza koloba na tozongwa poto yebi yango denga mbali. Te bo comprendre kaka. To comprendre mvuluzi kimbangu. Ya bandombi omona keluka etambola te. Yo mona ngo ezalo kwa biscuit. Siko ego bimela. Te ezali peza la kango to tanga ngo na ba église na biso. Na ba kilongo na biso biso to etsalela ka keluka. Na conseil la Bible te pona kata Bible so okela ndaka nganga okuta nganga bien Bible. Est-ce que l'on dit Bible yango ebomi mokili. Bible yango lele bomi ba foyer et bomi mabota à cause ya Bible. Oyo bazo benga les livres de la vérité. Ingeta tota saka bana jabe boso boyebi vérité kaka na kata Bible wana. Oyo balobi eza vérité mais kuna balobi pe basi na basi babala nati. Po ba pambola tango na Bible. Yo mona teke ba pambola na Bible. Oko kuta pe susu mususu kuna ko mona na ba mbali ba komo cha ba verni. Mwana mobala tie verni na maboko. Bo mona mokili ndenge ezokini. Mwana mobali atie verni. Bo sosola te mokili ndenge ezokini. Mutu mo ba uti na est to na l'ouest ayeboe. Ba bande otamusa tamusa lokwa mwa ngakobenga ngo lokwa nini. Tala na alba makamusa ngalo bate ingeta matoni. Ingeta to ingeta matoni. Bande ko ya Isaki News Télévision, je crois bien que tozo kende très kitoko na mama na ngai kalate toza ko chiter mais meka mo muke ko sosolisa biso lisusu conséquence nini ezali likolo ya bandeko na ba iglesia na biso mususu ndenge bandeko basambelaka o baza ko utiliser Bible na o baza ko robelela Jésus Yesu Kristo o azali koko na bango te à chaque iso babelela kayeba invoquer ba donc conséquence nini ezali likolo batwana te ndeti ngai na koyi ko juger mutu te na koyi pe ko tela mutu conséquence moko te likolo na total saka batu eza bo solo boyebi vérité ngande tinga na comprendre nanga mvuluzi kimbangu yenda za mwinda na biso bandombe na comprendre pe mutu okoyi koloba te ke na yeka epano na biso tika mila masanga tika kindumba tika mabe lokuta ba pasteur ba okosa bino omoni mutu fa tika mabe il faut molimo nzambe toucher et toucher yo otiki mabe et toucher otiki kindumba ngako ya te lokala sa makitambala na biso kaka ke frère komela masanga te lokuta na place na banga tata mokeli na nyonso na ko bango journaliste okutinga na bar na banga yo siko ba pasteur akenda omela diamba azape na bière na chambre na cher abongani mu centre nga siko na lobaka ngai mama kitambala nakenda ka bar nakenda pa hotel ingeta obanga ndenge nini nakenda bar na koyoka nzembu ya wera na yoka nzembu afali na yoka nzembu abina filet na yoka nzembu ya aigle na yebi semi kutu na yoka yango ke na koyoka isusu ya ba obadia banye ona otaiza bana nzambe bosobe omoni mama moko na mutuka ngoso na bimala mutuka na ngate na bimika na mutuka bakoma mama ayibo samwana azipola mwana pa tiko yibo baje ba mukili ngape na sima na zipole pa toza wapi na lola oyebi sa mwana tika koyemba banze ba mukili toza wapi na lola nga semi na yemba na ngai nzemba wera ya kofi ya bina filet héritier tout omoni na otanga bomai wa batu na ngai mama na ngai ozela ofongoli parenthèse moko très important toyebi na sima ya loyembo nyonso ezalaka na esprit mobile ya yo kana tali ona bayembaka na sima ya molimo te ingeta bato yo bokanisaka baza na maseke nzoka te baza na maseke te bato bokanisa baza na maseke te bango ande baza na maseke ingeta mama olobeli biso me ebele basoso ingeta bato bakanisaka baa na maseke nzoka te baza maseke te mais bato bino bokanisaka baza na maseke te bango nande baza na maseke mais outi koloko en fait koloba nanga oselaka molimo ya mvuluzi kimbangu est-ce que bato yo tayi bayemba na molimo ya mvuluzi kimbangu elo to tesa bato eza bo solo boyebi vérité Yesu kutu o bino ba Yesu soki na fête bato soki balobi masanga siliti nde bakosa kabino ba esi azini ya balo lonso ki vient apesi bato ba meli po bazala satisfait na fête bazala kiti ingeta c'est mien na yoka nzembo bina filet kena ko yoka nzembo mai kikala mbai to ya Moïse mbiye basali nini na otali bato eza bosobo yebi te ngande na comprena te ngande na comprena nga nde na comprena na molimo na yemba banzemu na bango ke ya Moïse mbiye to ya mai kikala mbai
Ponani. Et là, on a dit ça, on a dit solo cabo et vérité. Eh, ngai, na kenaka bar, na kenaka hôtel. En tout cas, Ingeta Maton. Bandeko Baladia, Isaki News et Télévision. En tout cas, la moni maman Zana va bon. Azo Bimisa Benda, Bilo va marquer. Oh, mais moi de la follow vite qui moi moi de la paix maman la. En tout cas, émission est très kitoko. Et donc elle est très kitoko. To quoi koluka si mbala sima pona basango mususu. Moi lilo ba yasuka pona bandeko iso o balandio mokili mobimba. Matondo bana nganya surtout na lingi bino na koma tata mokina nyonso elongo na funki mbangu balobi fongola meso mwene papa zo kota babi azibula akatula nyonso to ya mikolo toza ma ya chukululu babi ma ya chukululu yango ndezo sala makambo elongo na fubisi mbangu. Ciao na lingi bino mingi. Merci beaucoup. Je rappelle très bien que Azali traduit praticienne et puis maman Mbiku dindenge yemoko aza komi benga mais ba maladie ba sorti ya ba maladie oyo tritaka olubi bien. Olembinga te na peso sentiment émission. Makasi. Moi ba maladie. Omoni na miyebi on azali yango na la fière. Pourquoi? Omoni c'est na tangi ba maladie. Nezelo kwa bango te yeboy na tataka nyonso tu. Batu nyonso ba uwe. Batu ba uta libanda mboka boyo soit et pas moi qui t'emballa. Voilà. Ingeta c'est que muto to tata na problème ya maladie benga maman qui t'emballa so qui a tota maladie wana oza solution ya ba problème. Numéro de téléphone. Ingeta Matondo. Yango les affichés. Matondo. En tout cas, merci nos très chers fidèles téléspectateurs d'E-News et Télévision. Pour l'émission, en tout cas, c'était chaud avec Maman Kitambala. Torozo Ngambala pour Nabasango Moussousou. En tout cas, portez-vous bien. Toromo na numéro Oezakoya. Bozo na mbula koute bani na sambula. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Tout le monde a un numéro Moussousou. Longo Niape Matondo Mingi. Nabaye Iso Obalandi Biso Mokili Mobimba. Tout le monde a un numéro Moussousou. Bye.